Pasteur Casse, hein? Pasteur Casse Kassambana. Bibala bala, hein? Eza na batu mosusu obala. Ovandi na ona kimia nyonso. Mais eza na ba étoile mosusu bandeko nanga eninganaka. Eninganaka penza pas possible. Lelo oyo na procès boyo kamakambo oyo pasteur na biso pasteur Casse. Oya bimisi. Bandeko nanga mokile komi ko bandise. Mokile ezanga mawa. Mokili bandeko nanga ekomi nango ko bandisa. Eza makambo mosusu bandeko nanga tomona kango kana ba filme. Mais lelo oyo tokomi ko vivre yango na réalité la famille. Ezo sala pasi penza ya makasi. Komona papa oteka bana na yo ka boyi. Bandeko nanga somo. Nga kutu na yoki nzoto malili koyoka makambo. Papa na biso akomi ko bimisa na kati ya procès. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na makambo ya kitoko. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu kafu. La famille. Gavker aye penza pona lobiko na yo. Nini ezoluka la famille. Ozon a besoin otela ozala pembe neti mundele. Ozana posa obota mukongo salaka yo pasi ba sucre matakita ba tension kutu kolobate na Gavker ba solution eza nango na pete nyonso na kitoko nyonso na système surtout ya kitoko mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na ye na dossier lisusu ya pasteur Casse Kassambana. Yango ba benga reka bogo. Pasteur ya église primitive la famille. Pasteur na biso oyo ao bala ndeko bala. Shiko bala kata ba mama mikolo. Abala bala ba mama mikolo sikoyo mikolo yo akomi ne eko bala génération ya bana mike. Bandeko nanga na procès ya pasteur na biso Kaska Songo ayeko bimisa na ye ba vérité selon lui. Ye apona sœur Meda te. Sœur Meda donc selon âge na ye mwanoyo azana âge ya 13 ans. Bien que ye moko sœur Meda, lelo komi kolobate non azana 13 ans te azana 18 ans. Papa na ye pe alobi ke non mwana azana 13 ans te azana 18 ans. Bandeko nanga makambo ezaka ebele me kotala elongi ya mwana.
bandeko nanga otala kaka mwana azana ye minere nanu akolite mais selon papa na biso Kaska Songo alobi ye amona sœur Meda te mutu amemela ye sœur Meda ezalaki papa na ye. La famille na boy na kota na mozindo mais na otiela bino procès mobimba ya papa na biso Kaska Songo ndenge azo samba bandeko nanga bokoyoka nzoto malili avant na kota kuna ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika toyebi ke chaque fois que vidéo ya sika kotaka bato ya sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka étoiline. Je m'excuse, zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda tia mwa mai na yo pembeni, jus na yo pembeni, mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kobosa na pete mwa eloko na yo ya kolia. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na ye moko Madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na ye moko kande na lobaka Mama Céline Kabakaba. Bambote na Madame Marie-José Chala. Na pesi bambote na Madame Sidonia Nsiala. Bambote nanga na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Madame Vicky Mombonzo. Bambote nanga na Mama Joséphine, Mama Tina Sambia, Mama Titi, Mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas Mama Christine Lonongo. Na pesi bambote na Mama Annie depuis États-Unis et pourquoi pas Mama Germaine et tonton héritier Yola na système moko ya bien. La famille kande na oloba makambo pasteur Kaska Songo bandeko nanga na minito yo eke somo makambo ekomi moto makambo ekomi kobandisa bandeko nanga tozalaka keba mondia lelo kimokili ya lelo bandeko nanga eza ya kobeba. Eza na batu mosusu okanisa wana penza prophète wana penza musala nzambe ya tongo wana penza nzoka na ye moko na kibokati na ye na kibomutu na ye moko ayebi. Ebele ya batu balanda interview ya makasi ya pasteur Denis Lesse. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, bamapango à côté kayangoyo. Ozana posa lopango, c'est le moment, l'opportunité vous est donnée la famille. Bosomba bamapango $350 ya pamba ozana lopango osombeli bana na yo lopango na système moko ya bien. Ngana boy nanga jour papa moko akokufa batu na kabana siko ndenge za boy papa na bino atikela bino nini.
bana bazala à mesure te ya répondre au papa na bango atikela bango bandeko nanga esalaka soni. Alors ba mapango à $350 yango yo osombi na yo l'essentiel oza na lopango na yo. Voilà la famille, natie la binona nous procès ya papa na biso kasongo toyo kango wana togozongi la sima pona osala analyse na système moko ya bien. La famille Tolanda et on se retrouve juste après. La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Messieurs. Adressez-vous. À vous, hein. Mais c'est lui qui a lu. Comment on peut appeler? C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Celui-ci, c'est mon frère. Je n'ai jamais parlé en particulier avec lui pour chercher une femme. J'en ai autant. Moi, je suis en route en voyage missionnaire. C'est lui qui est venu me présenter dans une grande assemblée sa fille. Le 30 décembre 23, sa fille que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue, c'est la proclamation des résultats présidentiels. Là, nous sommes maintenant, nous avons dépassé 15 ans, nous sommes à Boma. C'est à partir de cette date que j'ai vu la fille. Aujourd'hui, la fille venait ici. Je ne la connais pas. C'est un mensonge de dire ici qu'elle avait 14 ans. Ça, c'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous vous moquez des gens comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Vous voyez comment il parle pour moi? Bon, selon vous, la fille avait quel âge? Mais c'est lui qui m'a dit que... Selon vous. Oh! Il va aussi se défendre. Moi, je ne suis pas le directeur de l'école pour dire tu as quel âge. C'est son père qui a dit devant tout le monde, pas seulement moi. C'était dans l'assemblée. Elle a 18 ans, elle est âgée, elle est majeure. La fille par son père, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. On a fait une cérémonie de mariage à Mwanda. En famille, dans l'église, publiquement. Et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez dit sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Ce que j'ai donné à lui, c'est la vie, la parole de Dieu. C'est ça qu'il a poussé à agir. Je lui ai donné plus qu'elle a agi. Présente dans la salle, vous ne la reconnaissez pas. D'accord. Le tribunal demande ensuite au prévenu s'il aurait reçu au préalable le consentement de la victime. Le prévenu Kassam Bakana Kasongo soutient que la fille aurait consenti en acceptant la célébration du mariage. Que cette fille avait donné son consentement. La fille avait parlé avec vous par rapport au mariage. Je n'ai jamais parlé avec elle en particulier. Ni avant, en tout cas, ni après. Parce que je l'ai connue en cours de route. Maintenant, quand on revenait, c'est alors qu'on pouvait s'asseoir et parler. Je n'ai jamais... Son consentement, oui. Oui, d'abord chez eux, ensuite dans l'assemblée. Voilà. Elle était tout à fait d'accord. Et puis elle a dit, je crois au parquet ou quelque chose comme ça,
Pourquoi vous dites rester mariage forcé? Moi-même, j'ai accepté mon mari. C'est moi. Elle devait être là. Moi-même, j'ai accepté mon mari. C'est une fille intelligente. Elle est majeure. Vous n'étiez pas pour ces mariages-là, mais il y a quelqu'un qui vous a supplié. C'est important. N'existe pas dans les mariages. Plus ça existe chez moi, plus c'est pour ça que j'ai plusieurs femmes. Mais comment vous aviez accepté de prendre une personne en mariage, une personne avec laquelle vous n'avez jamais parlé, vous ne la connaissez pas, mais parce qu'on vous a supplié par son père, vous acceptez de la prendre en mariage? Non, non. Quand est-ce que la dame avait connu elle? Quand? Répondez à la question. C'est la réponse. Nous sommes en train de chercher des preuves. Maintenant, l'amour était à... J'appelais petit à petit, l'amour allait naître. Il fallait que l'affection naisse. Je suis psychologue. C'est comme ça. Alors, vous précisez au tribunal que vous n'avez jamais eu en tête de vous marier chez lui. Jamais. Et que c'est lui qui vous a supplié. Tout à fait vrai. Et après ces supplications, vous aviez accepté de vous marier, consenti à vous marier avec cette dernière, avec laquelle vous n'aviez jamais parlé, avec laquelle, même si elle se retrouvait dans la salle, vous ne la connaissiez pas. Mais pourquoi? C'est ça la vérité. Pourquoi vous ne la reconnaissez pas? Parce que la rue et l'État congolais s'opposent à ce mariage-là. Mais quand vous... mariage forcé. Oui, c'est le mariage forcé. Mais le fait qu'on vous reproche, vous, c'est le fait d'avoir donné votre... Voilà, de retour la famille, de retour, je suis sûre et certaine que Ebele Abatou, Touti Koyoka, procès, il y a papa Nabiso, il y a pasteur Kasongo, hein, la famille, Ezaka Passi. Selon ses explications, à l'obike, ye amona sermeda te, mais Moutupenza a proposé ye sermeda, ezalaki papa biologique ya sœur Meda nde a proposa pasteur Kasongo. Tina ndenge tomona ba vidéo na bango ya mariage, pasteur Kasongo wana afuta dot te. Donc papa ya mwana apesa pasteur neti cadeau, hein, apesa penza mwana na ye moko ya mwasi neti cadeau epa ya pasteur. Bandeko nanga mokili eza ya kobeba, mokili penza eza ya kobeba na ebite papa yango apesa cadeau bongo. Ba intention na ye to ba idéologie na ye to ba makanishi na ye ezalaki nini? Est-ce que tango apesa ki bongo azalaki penza bien mutu na ye makamyo so bando sala bientôt ezalaki ndenge nini? Bomoni eza ba makamyo susu la famille kanena lobaka ya banalise mosusu bandeko nanga mosusu pesa kabiso zoto malili. Oyoki penza nzoto malili o mitu na nzambe na kota ngo ndenge nini? Parce que makambo oyo eyo sala pasi, hein, eyo sala penza pasi. Lelo oyo toyo komona selon après ba procès na bango, selon kande ba opesa biso ba information que non pasteur Kasongo il faut avanda na prison pendant 20 ans. Mais procès mosusu ba confirmation makamyo so yo continuer nango, ça sera le 7 juin. Nde final ya makamyo so kuna nde ba kozwa décision ya suka. Et surtout, le pire est que, tant que la pasteur Kasongo façon azo sambaza ko silika. Donc, otala ye penza boyena bilongi. Olobi papa oyazana kanda moko pas possible. Asiliki na endengi azo samba. Hein? De mutu moko boyalingi abeta batuka na procès wana. Bandeko nanga eza pasi. Yango balobaka, hein? Toyo za moibi oko iba ezalaka na jour moko bakoya ko zoyo, hein, ki moibi na yo ko bimaka na poasa parce que pasteur na biso oyo abala basi ya mike ebele. Mais asuka sœur Meda kandenge boyebi soki oza na étoile nzambe ata soki yo moko o reconnaître étoile nzambe te, mais tango étoile wana ninganaka eyaka ko libérer batu mosusu zalaka bongo parce que ba makambo bongo il faut esila. Surtout na ba obenga basala nzambe. Soki oza réellement musala nzambe, mwana oyo kotala eboyi. Soki otala ta ba vidéo, tala ta ba photo.
Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.